Correcteur News TV, Awande correction, il y a la news tout. Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. na mutuka on a bani makolo banana entré à bandal ti awa en tout cas ba o tout ba accompagner na seki bino vraiment merci mingi akanisi bino nyonso boboya ki ko voter ba soki ba FCC yangwana lelo biso tozawa eligolo ba quelque part pour souhaiter ki changement mais changement boya yango mokote et koya il faut bo accompagner yango peuple photo télémander to télémaki to continuer ce que l'on ya malamu eza ya malamu ngana yego senga musala te na nga demander d'emploi te musala nga eza bino na yego bundela nde bino to ndimaki ndenge Moïse Katumbi alobaki toza na opposition na biso ezali républicaine namoni de part et d'autre namoni boko tipo na batela c'est bravo na bino gouverneur a lancé qu'il propre il faut tous s'appliquer boete bon donc le qu'on a lancé pour que ce soit vivre dans solo bandale à la boité et à la quartier ils sont tous ensemble à la terrasse tous au côté mais pas na biso ba ko kota moté pour mai na kati donc il faut tous s'appliquer de pas passer na biso pe to accompagner gouverneur na yoki boyebi nazala ko la makala enclavé na yoki ba osala 12 km avec 4 ponts boité OK biloko ndengwana elenge sezo salama biloko ndengwana to kobeta maboko moi liberté peut commis ni siko bazako boye la biso ba kufi pona nini donc il faut vraiment air moto et bisabango et ala inango inutile parce que changement go yakaka aussi tant avant kufa zako ba peuple a gagnera toujours donc peuple a gagner to yebi ke ekoya malembe mais il faut to la mobiliser biso to kozala na opposition to ke okota pouvoir te so ba bino ba nomenga ministre bobo ba ga lokuta na boyinanga parce que nalingi nalambe na kayango so bobo ya boumbu tokondi matembo kana biso bazokumisango o richesse ezebele mais basoda mal payé ba fonctionnaire mal payé biso atokoma ola na ba Salomo donc musale ezate ba licence etonda banine etonda kokufela te kosala boyete ponda ko ba robotola mais tokozwa liberté ka so ipe toza solidaire soki pouvoir asali loka malamu to kobetele maboko soka asali ya mabe to kobima na balabala mais kozala pe kobima marche pacifique to lobi ko bukelo to tamboli to bukelo ka mutu alors to sali pe loka mabete donc to continue ka ndengwana mais au moins to bimebele na balabala pouvoir sentir que loko balingi basala to lingi yango te en tout cas ngai na kotikala molobeli na bino na kotikala kobundela bino permanence na ngai kofungwama ma problème boya nango surcharge na charge na ndimi pamba te peuple andimaka ko souffrir ngai nazalaki na bango na olia na bango mais na janvier tango na mona ke nzela ba komo mema yango te na lobaki non na ko ipe ko fanda mais boye ba ke ba hypocrite pe ba ze belé moi j'ai la chance ya webisa Kabila ba renard wana ba ozoba yo na yisa ke ba ozoba yo yonde président olongwa mais bango ba otikala est-ce que batikalité est-ce que Kabila za ba oka baza ko yemba umela batali boso ya koloba a respecter constitution bravo ba yuma poso ingana alaki ndengwana lokana ba yumela mbela bite ko respecter te umela
mais tomoni bakomo zoba lisusu namoni lobi bakomo tumbaka na ba photo wana soki alinga zonga soki banini toujours ba renard ba flatter boyete toboyi ba flatter mokonzi aza mokonzi ba autorité baza ba autorité toko respecter bango mais toko senga bango mpe batala pasi na biso toko ndima te lelo yo possibilité ya sauver Congo ezali mokonzi soki azangi ba idée biso bana bandal tokota mpe bachiki awa towana ba idée boyete topesa ata moko ha topesa moko topesa kaka ata moko soki baya mitema malamu bakosalela yango elingo loba nini lelo soko obeli ata baklinike ayo eza ebele soko oza na mbongo tata aspirine ayo kozwa yango te alors eloko ya liboso tokosenga na Félix boye te tosenga Félix to wana Félix ha bon tosenga na Félix eloko oyo mpo wana te eyande Félix ha ok Fachi beto bon alors nga nazoyiba muke mayele oyo eza na kati ya programme ya Moïse Katumbi alaki na programme mpo baboyaki toya bomonaki te baboyelaki biso tokanga bai na kasumbalesa boye te mais toalaki na programme na biso nayiba mayele muke boyoka yango soki mpe facha olinga basalela yango eza bien mpo na intérêt na bino mpo eyaki na programme ya Moïse biso mpe baboyaki mais mokolo boulangerie anome batune kuna na parlement mais eza problème te mais biso tokokonde wala baparlementaire na bino nga na kaka député na bino ata bavotaki nga te alors na programme ya Moïse Katumbi nayibi ide moko alobaki boye tomonaka bomonde bamituka etambolaka awa na bamoto osomba carburant boye te carburant wana bataxe etonda alors tosengaki babakisa ata 10 cents parce que peuple congolais soko ayebi eloko place mbongo nde ekendaka osala nini aopesa Moïse alobaki mwa taxe moke wana batia yango na oyo babengi couverture maladie universelle toza na possibilité wana biso ntango tozokola nakanisi ya rife bagenda soki aza wa koyeba yango meme de Ricard okende hôpital baparent toyaki na bacarte de endroit baosoigne ozwi bakisi biloko tu ofele ezalaka na Congo lelo mwa mboka moke lokola Rwanda asala yango estce biso na richesse oyo twana tokosala yango te taxe wana ya carburant Moïse Katumbi alobaki olekendaka na bapoche bazwa yango bapesaka na bahôpitaux epesa biso nyonso couverture maladie possibilité ya owana ezali peuple fo totelemela mpo mbongo ekotaka fo toyala bato totunaka mbongo ekendaka natangelaka bino na commune awa nazo explike bino biloko oyo esalamaka ekoki kosalama po taxe wana ezali bavoiture etambolaka etiaka carburant soki balongoli ne fiske 10 cents bakomi kotiaka yango bokende na bahôpitaux ofele possibilité ya li eza kaka question koala motema malamu sino te moyen te lelo oyo nayebisaka bino na commune awa balelaka bibembe mikolo nyonso bafutaka mbongo ekendaka wapi otuna te donc alors que ambongo na biso mabele na biso biloko na biso naye nanga kobebisa bino mitu te me nalaka ndenge wana échange te même temps nalaki kuna nazalaki kaka koloba boye donc nakocontinue parce que pasi na bino esili te surtout que possibilité ezali alors yango Moïse alobaki na programme na ye bafuta bato malamu basala tu malamu couverture maladie malamu boyeba ke sécurité kozonga biloko te kozonga parce que ezala ba policier ezala ba militaire touti tourner na Moïse na bomoni na babeni ba ituri souffrance tomoni ya peuple congolais si futa ma bien te ba ko sécuriser ndenge nini lelo yo est-ce que policier nenga za wala mususu abimi victime ba koma ko senga mbongo na ville est-ce que ça normal alors que balati drapeau ba obunda po nekolo yango Moïse alobaki il faut bazala na couverture famille ya policier na yemoko prise en charge zala normal sinon mutu ana munduki siko ana nzala siko osalela ngo te abako kotela bino alors soki baza bien sécurité pe ozala bien biloko tu pe okende bien po liboso eyalaka bongo te or lelo yo fonctionnaire azofutama mabe lelo okei oyebi te otika nini na ndaku okozonga bana bakotalela yo donc photo banda kuna alors yango tokosenga na président Félix ok tokoyebisa Fachi asala tu mayele ezali
programme ezali biso baboyelaki biso mais totikali baumbu na bino toza na opposition républicaine et que tokosala tout tokoka koavancer. Donc lelo yo toza lisusu te nakanisi bino moko boyokaki Moïse Katumbi annonçaki a créer parti na ye. Le moment venu tokosolola masolo wana lelo ezalaki kaka esengo boye boyambi ngai nga mpe na sepeli nasongi mabele na ngai pamba te natikaki yango ya longtemps et que na kosenga na bino nayebi te soki moto moko to mibale wana préoccupation moko nasepeli mingi komona osusu naza ne grandi na bandal tibango na nzobe na moko ya fami bokana mituna na ngai eza boye président tomoni oye tosepeli ya mingi ndongo zongi mopome ezali boye question na ngai ezali oyo tozomituna bato baza komituna yango a plusieurs fois est-ce que moto biso tovotaki oyo biso tovotaki toyebi ye bien tovotaki Martin Fayulu oyo sikoyo démocratie démocratie botikae posez question là rapide. Bon, tovotaki Martin Fayulu loba noki sikoyo batiela biso Fati. Est-ce que makambo lobi soki aza na sio doit utiliser est-ce que réussir yango? Merci beaucoup. Ngai boyebi nga bien na franc parler boyete naki ma rappel question te. Alors nalobi boye d'abord toyokana bien vote eza secret à isoloir mutu na conscience na ya okota na bureau ya vote à voter biso toboyaki déjà dès le départ tomona que vote kwa na tricherie lokole kwa na tricherie basala andeli tokendaki ko voter bato bamonaki ke résultat eza mabe basalaki nini bacontestaki yango biso tomonaki injustice mpo baboya biso même to ala bacandidat baboyaki même tosuka na Kasumbalesa sa tokenda te. Alors question na ya azotuna ngai mais ngana mieux placé pour na répondre mais la défaut ya franc parler parce que nazalaki na Martin Fayulu oyebi bino moko ndenge lekaki mais tango élection esili ngai personnellement soki botuni Martin oyebisa bino na bengaki ye nayebisi Martin kokende na cour constitutionnelle wana teza bakabiliste tosoko kei bameki kovalide yango elingo loba nga na juriste naza avocat bolimbisanga soko ke na justice elingo loba ke osali confiance na institution wana et que résultat ekobima kuna ekozala opposable na yo na boyete ndenge toza soki na oyibi ngai na memio na la police elingo loba ke nasali confiance na la police mpo nini asacha mibeko décision ekobima même soki policier alibéré na kotikala kaka kolela alibéré moyibi na nga mais esali nini alibéré. Alors tant à kepa ya ekuru wana etondi bakabiliste na bakabaliste basali nini bazobiye lokola bazobaki ye décision ebimi kuna yakendaki confiance atelemi mpe devant bango apresente bamoyen na ye basali nini babwakisi yango e afoti na ye pamba te biso ide na biso eyalaki tokende vers peuple avotaki yo tobunda na peuple basala nini totala parce que bato bako comparer tout le monde président Tshisekedi awa kendaki engolo bake décision ebimaki kuna bolimbisanga na franc parler Martin amutunanga mais décision ebimi kuna ekomi balakisi ye na bango wana ndenge place ya kendaki asali bango confiance akelela bango la ya kolelela bino poto ya kolelela bino bonga bima na balabala bosali ni bobimisi or ya ke pala bango bazobiye. Alors siko lelo nga na répondre onde nini parce que il faut reconnaître une chose. Aujourd'hui, il y a une seule personne qui engage la République démocratique du Congo. Et ça, Félix. Tu peux ne pas l'admettre. Boli misangane na lobakata na ba journaliste ba ebinga botu na bino ba question te ponga na kosa kate. Lelo mta engagé Congo ezala moko. Ce qui peut biso lelo to zongi po ye moko ala ba ibozongi c'est la Francie passeport na ye. Ezongi. Mais naza
nazalaka na IDPS na longwa nazalanga kuna te naza na opposition mais nazo répondre kaka parce que soki na répondre te atuni en public boloba nini oyo akimaki question wana réponse na ngai yango et puis c'est la logique pamba te yo ozolobawa Nicolas bino moko bomoni lettre moko ezo circuler c'est pas que je suis contre quelqu'un bolibisanga franc parler proposition ya sorti ya crise mais yemoko ka Martin Fayulu na proposition na zolo banini FCC na cash batikala nini na pouvoir ba gérer bon donc yemoko ka biango deuxième fois tout ça que au kababo konti yango donc to ko wana te question mi balé nanta ko modéré ye tout dans OK bana Congo mbote na sepeli komona papa esengo ya mingi nazaka na susi mingi ya mboka na biso Congo eloko toyoka basolution ke nayokaki babi ke na parti ya parlement bakoma bachane construction kene koma keno badepute bakoma kovote président non peuple afotaka sous président te koma badepute eloko wana epesaka biso mwa passe yango lokola papa eye molobe na biso ekotala esengo mingi congolais a récupéré makambo na maboko oyo eza ya pouvoir donc congo toana besoin ya changement oyo nalingi yango passe na motema na ngai. Merci. C'est là, moko moko. Peuple aponi petit à tout na bo pesa ena. Lelo yo possibilité à modification de la constitution est prévue dans le conseil yango moko o bino bo votaki. Mais toti ka la vigilance. Ceux qui baïna makamu na bango o wana il y a président de la République azala ka voter dans le parlement to sala nini to bima na balabala. Boete bambate bazo bibiso mingi to ndoko mingi. Ngala so konyo ko yebisa bino ngala mwana bandal. Biso bala bandal ba yeba biso bandaka na to ba teti. Ya suka to ndima la biso ba tuté ata utimbinzo ye to leki yo kaka. Alors ngai na alaki na bango ta la monelo kezo satisfaire biso te na boya ki nanga. Na ko ngai pelelo na yemba umela na la ministre mais na ba ye abilo pamba intérêt na ngai ya peuple. Est-ce que na faille na bino to fandi te to fandi. Donc et là, on a ce qu'il y a dans le Parlement, vous allez mobilisable. Honorable Francis Kalombo. Honorable, na bandal avant aucun détour, comme Molobel Nabiso et bandal paix à peuple. Un dernier temps, tout le monde dit que honorable Azal Souté. Soit disant que ça y est, qui me sont en coffre à voiture. Ozal sous souté la secteur. Au qui me là, Nini, Yebisabiso. Merci beaucoup, merci. Maboko makasi pour la saïsaï. Merci. Effectivement, tous à la nature au solo là. Binomo boyebi na 2015 événement et les kaki. Hein? Bino tout bobimaki na balabala. Na lobi boye na bandeli na 2015 bayaki na loi électorale oyo balinga ba modifier et à la recensement pour kaka CCC article la seko da seko. Alors ngai bien que na alaki na bango na lobaki na bango eloko e olekate na mobilisaki bino bana bandal to solo laki bobima na balabala. Je me rappelle na otala suba image wana awa na ekolo yo Savigny ya Savigny hein. Moko na biso alala wana na re pharmacie balala donc ekotaka pitopale. Alors bosala 3 jours wenze fonga makate eloko fonga makate mo bule ekotaki na mboka. Mbala monde bino mo boyebi ba mufunge ba mubambe ekomi ono Francis Kalombo lokola lekaki na émission nazomona kutu rola awa ba journaliste ba interview nga na ba eloko wana ko lekate donc na boyaki bien que nous allons na bango na boyaki na bi population boyi yango ngape na olinga yango te. Alors ekreaki o ekreaki no boyoka ke lobaki ba mufunge ba mubambe. Alors nzamba sungaki ngai esali ke na maela fourmi tokoma iba côté wana. Donc to senga na bino kaka ke pour la revendication eloko yo ape bango moko ba yi kondima yango pamba te elongwaki
tokóma na baniveau wana bino moko bomonaki RTNC digital ekomaki batandanga lokolaki mpuka bafinganga neti kutu nasalela bango eloko te ngai nakoki kowanga na yango te. J'ai servi le Congo pembeni à Joseph Kabila avec bec et ongle. Yango bomoni jour na démissionna na senga bino bana bandal bo limbisanga pamba te ebele na memanga bino na kawana. Lupangu na ngao na soma na mutoki na nga. Mais na chakango siège ya PPRD. Pon bolingo na alaka nango parce que toi na volonté to bongisa mboka. Ngai bako zo bangate. Na mwana mikili na monelo mutoko intimidé ngate biso bala banda to aba teti babotala ki adresse. Loko to aba teti soke loko eleki e simbi nango te to boya kana biso. Tokola ndengwana ata uti mbinza bazala iko ya to aba teti. Si mwana mobuta ya luka biso na bandal or to aba bandal. Donc qui parate. Donc voilà pourquoi et simbate et salake na maela fourmi to se retrouve à côté. Mais Dieu merci nzamba bateli ngai. Asali ke lelo tokuta na nga na bino lisusu mais mingi bakenda mingi bino mo bomona basuka ina makala ba Frank Diongo banani ba se retrouver na ba prison alors qu'en réalité to croyez ko mérite en côté pambate revendication manifestation ezali autorisé na constitution a to tamboli to fingi mutute to salelo ko mokote to sepeli retour la mwana ya muninga na bisaye et ça la paix bango nini ceux qui sont incapables de réunir bateau belé il y a yo nini pourquoi que la muta ko réunir belé zoua donc eza la ngolo moko eza ngatina donc toto ngamboka na biso na kimia Congo eza ya mutu moko te ezali lupangu na biso nyonso donc faut to batela yango to luka pe richesse ya Congo mwana nyonso ya Congo a bénéficier nango na ya te ko nga mutako corrompre nga zanete namoni ete namoni pouvoir ya corrompre te jour ba osala mabe nga na kozonga na web sabino po kuna na yalaki tango esalaki mabe na yaka baba panga bato baboto lawa combien na ya kozongisa bango te donc namoni kuti ya Lubumbashi baboto donc tazaka molobeli na bino la continuer nani tozo kaka 3 questions bala moko pour répondre à yango Sabemba na Martin Fayulu bango yesu boza na lamuka tolingi to yeba na Martin Fayulu oyo azo déclarer vérité des signes boza na kacha lambaza na kacha lamuka est-ce que Martin Fayulu andimi akene na opposition tote atikala kaka na vérité des signes. Merci beaucoup. Bon, nagina ebisa bidelo moko toza biso nyonso na kati ya lamuka biso nyonso tozobunda mpona intérêt ya opposition mais boyebi élection elekaki ya basalaki banomination na kati ya banomination na bango banoma mpe Martin Fayulu comme député mais nandimi te ke Martin Fayulu na parlement asiégeaka na côté ya pouvoir po asiégeaka côté ya opposition comme on est analyste ya badéputé ya pouvoir te donc toza nene opposition donc tozo continuer ko s'opposer par rapport à pouvoir. Dans la démocratie, l'opposition a un rôle capital à jouer. C'est-à-dire qu'il y a un bino bozoloba pour peser dans le pouvoir, pour ni pouvoir. La langue est na funa boye bi botala be mission nyonso. Jamais na sala ke mission sala lobake, makale les enclavé, bumbe les enclavé, nzela ta moko te soko be na butu fo ba memo na Mukongo, tina prince Kasabubu. Le lazui idas, j'ai un avantage à rouiller ba bien. On a travaillé na ye. Na fanda na ye naza sire certain o ba okanisa kaza zoba bazo se tromper na yebisi bino na oloba parce que na yebiye o bazo kanisa ke bazo zoba ye ba o se tromper mais biso toza kuna te ye andima ki asala alliance pour des raisons o ye ayebi biso toza na opposition na Moïse Katumbi tokota na pouvoir te na bozonge la FCCT parce que na yebi na zalaki na un des fondateurs na monaki to bandaki malamu tango ekomi kobeba na sala nini na longwa il y a que les imbéciles qui ne changent pas et les loyo na na projet dangai o to zanango Félix a sa président de la République les loyo azo gérer jour a sala mabe na hôtel mais les loyo na lobi na komi wa classe na ye na tamboli grâce na ye bo été poli ba aussi prendre parce que na ebeli ete ke la preuve na ebeli ete kandi ma yepe muta souffra na kati na ye
na kati ya dictature andima mpe bainstaure mpe dictature mais soki asali yango asemala atrahir peuple peuple mpe akosala nini aobima na balabala ye mpe bakosala nini tokobengana ye boye te. Alors donc eza te ke nga na travaille na ye to na boya bataka Kabila si na boyaki na nga na démissionna na longwa na boyi mais bato batikali toa na barelation na bato à titre individuel tokokontinue kozala na bango bien ndeka nalobaki oyo basalanga mabe nalimbisanga mpe nasenga oyo nasala mabe balimbisanga abo. Merci. Bon, nalobi boye bolobi démocratie ngala démocratie ezali voie ya majorité soki ozonga pe te maintenant soki olingo tunanga sur le plan des droits olimbisanga muke. Excellence mbote na yo. Ouais, mbote. Lelo yo retour na yo na Kinshasa pe na commune ya Bandalungwa biso nyonso tomoni yango impression na yo par rapport ya ndenge bayimboka bayambi yo quand bien même mikolo ebele osali na libanda ya mboka. En tout cas c'est sengo ils appellent charge. Les sengo ya komona ke baoya yo bayamba ondengwana bana bandal ba exige ki balobi na ko kota bandal na mutuka te fona kota mona makolo et que totamboyi na bango na makolo na moni hostilité ta mon côté na nzela acclamation ilingo la kisake soko salaki bolamu ezongaka kaka na limite ke bazé belo babimi soki bazongi bakoyamba bango ndenge bayambinga et que nakutani na mama moko kutu côté kuna ya sesa na yeba akoma penza mama mobange alobi ndako na ngezi kaka yo mutu oyaka osalisaka nga na ndako en tout cas l'air na yo kio na bina ko yiko fanda te na yo telema na balabala pona ya koyamba yo a témoigner munene wana en tout cas et touchenga mais touchenga d'autre part je me sens encore doté ya devoir moko boye devoir ya ko continuer ko travailler pour la population nanga ya ko continuer wala ko porter fardeau oyo bango bazo pesa ngai donc ils ont vraiment charge quoi. OK, honorable tango yo yé okitine mabela bakoko na yo au sentir Kinshasa mondenge. En tout cas na sentir Kinshasa d'abord moi désolation mais désolation na état na kuti mais na mon espoir moi espoir yali par rapport à moi ba changement ce qui il y a quelques années na va retenir tambola ndenge na tamboli boité puis na tenir meeting boité sans le bombe la pigogène et bêta. Donc il faut photo reconnaître quand même ce qui a bien ali mais pas ces amonene pas ces amakasi na kanisi mboke dindi ko dinda et que ba konjo ba yele no so volonté za malamu hein quelles que soient les conditions ba bolo bo mutu ba komi na pouvoir na boina boime lokwa ba congolais so bana mutema malamu akulinga Congo na kanisi ba wala doté na amour wana ya ko sala miracle ko sala ya la kate za ka volonté parce que ngala mona nakolo bakako na viva namona je suis à Moïse Katumbi ndenga sala na Katanga na moni que Congo va changer parce que Katanga est comme numéro 1 à contribution à budget national donc plus de 50% na budget national les ont dans Katanga alors que les bossés zalaka les kate et ça là que dollar et mataka et kitayaka na se na 90 et quelques lelo oyo dollar et qui ce qu'il faut combien de dollars dans l'Hollande de au coup dans ça septembre ce qui combien donc nous va quelque part ce qui va gouverner nous va travailler à malam hein ndenge Moïse asala Congo kwa botelema il faut volonté ça là parce que de nous va remplacer na 4 mobiba ils sont capables de sala oyem pas ça sala mais ma beleza ka yango ba société ka yango ba minéré ka ko ezala ka wana donc quelque part il faut la ka mutema mabe mais na yeko kuta pe na kini awa na moni pe que gentini abandi bien abandi na baida malamu na moni anga des républicaine opposant au na butu ndaka ba quantité ndaka ba député lelo oyo professionnel ko disami honorable Faskalombo député honorable Faskalombo opposant na tamboka na Congo yepo ko zala mutu ba ko zala opposant banda ko ndaka banda ko na do ba botu lati to ko bonda ko ndaka pe te mais oyebi na lo bani nga ba botu ngelo te na zabe ne logo ba botu lati pour ba mobuti c'est ba botu la ka bango ezonga bazongi sa kaka et la politique à mabe je pense que na ça l'opposition te que ba na pouvoir ba binemi nanga parmi ba na pouvoir na ba camarade ba ope ba na pouvoir miki to ba bi ngape na former belé musu bazawana baza bato so ngana tellement bien yenga na découvrir kaye papi pungo le lazana
vice-ministre quelque part. Ça m'a découvert dans Lubumbashi. Dans la tebele on a peine à format. Oh le lot na moni ba Martin a dit Dieu merci. J'espère qu'il va remettre en application oh na na école saka bango. Ba eloko mon côté par rapport à l'arrestation. Non, je crois que sur le but de l'autorité ils ont le quota. Mike Mukeba a reconnu aux en soutien à Bisso, tout comme Batoni ensemble. Mais il y a une différence. Il semblerait que Mike Mukeba il va gagner bon à Otobenara, infraction à droit commun. Alors, infraction à droit commun, là je suis un avocat, tu sais la justice n'a pas la moussala mais droit et l'Obama. Tu sais ça va juge, il n'a comme autorité que la loi. Bata la loi et l'Obama. Ce qui mérité liberté naïe, va libérer. Mais ceux qui ont infraction à monique a mérité la condamnation naïe, a mérité. Mais on n'est pas là pour biso, le droit tous opposés, même ceux qui opposent ça le remonter à ma bête, on va t'aider pour opposer. Non, nous allons Mike Mukeba a soutien à biso total. Tozolinga justice et ça la moussa tout comme Yemorope Mike Mukeba a un souci parce qu'il a saisi aussi des instances judiciaires par rapport à Kanae et Tolingi droit et l'Obama de manière à ce que ceux qui sont libres, sont innocentés parce que jusque là sont présumés innocents. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV.